na wapikia aksanti sana kwa kutuaccompagner Mouishida. Monsieur le commandant de la 34e région militaire, Monsieur le commandant de la 34e base navale, na epa ya bino nyonso boyaki na mokolo lelo ko accompagner biso na matanga oyo tozongiseli bino, merci mingi. Nalingi naloba na lancer message moko epai ya ba omoni makambo baza kolobaloba awa eza malamu te. Baza ba omoni militaire, ba soda soki bakufi prédication, c'est-à-dire nazo exhorter bino prochainement bomeka kozonga na prédication ya biso ba soda. Bible elobi na mayematali ba soda. Mosala na biso ezali mosala noble ya kokengela mboka bato pe lokola. Tango za koleka ozo prêcher olobi soki ondimaki te okokenda lifelo futo okendaka lifelo te. Mosala na biso ezali mosala ya liwa. Eza mosala oyo totie makila na biso pona ekolo, kokufa pona ekolo. Tango bakonzo bakufi bake directement epalo, basali mabe na mutu te, bakoti mosala soda pona kokengela mboka batu na biloko na bango. Wana nde mission régalienne ya basoda oyo mateya ya ndenge wana bokoteya yango pona koyebisa basoda oyo batikali bakontinue bitumba pona kodefendre ekolo na pli ya makila. Et désormais baomonier en chef de la 34e région militaire, baomonier na banzi omonier accompagné qui biso na musala oto sala omonier Kimbangiste accompagné qu'on a 3e zone de défense yepe azolanda désormais eloko oyo na oti koloba ekotika lokola instruction epa ya baomonier nyonso. Na tango ya matanga il faut que exhorter basoda bakenda liboso balemba te bakenda liboso kodefendre mboka po mokolo bakokufa mpona ekolo bazokenda lola. C'est ce que la Bible déclare. Kina loba mpona baofficier mibale oyo Colonel Zaï na Colonel Paka. Eza ba officier oyo na commandé na banzi, ça fait 20 ans bazo kwea kaka na commandement na ngai. Na bitumba ebele tosali awa kandenge ba honorable ba utaki koloba awa. C'était des officiers exemplaires. Oyo Colonel Zahir na bien na dernière opération na sai na ya sous commandement na ngai ezaki na Uvira. Ngai commandant secteur ya Uvira, ye azalaki moko ya commandant régiment na ngai na Mboko. Colonel Paka, c'est-à-dire na yebite soko na koloba ndini. Komona lelo ndenge balali awa boye ezali kopesa ngai esengo pe mawa mpona nini bakufi na tango oyo mboka na biso ezali
agressé. Wana naza kolobango kwa soda, na kolobango kwa civil te, soda. Tozaki na bango besoin na minute oyo. Mboka na biso ezali agressé. Bino mwana bolandaki na bilili, okonza mboka lobaki, to se préparer pour na kodefendre mboka. Bana na biso oyo batemi pembeni, bayebake mboka na biso ezali agressé na banguna, na ba mususu bauti libanda oyo ya kati. Bana na biso base préparer po bitumba ebandaka toyebi nini mokolo ekosila. Bose préparer kokota na mosala soda mpona kodefendre mboka. Mibale bakei batiki biso, mibale baya kokota na mosala soda po mboka ezala defendre. Na koloba po na famille, tozali na mingi ya koloba te, hatuna ningi ya kuweza kuongea hapa. Naongea na jiadrese ningi kwa bibi yetu ambayo bakano wawili banacha, kwa jamaa pia kungambo ya Colonel Paka na Colonel Zaire, kungambo ya batoto ya Colonel Paka na Colonel Zaire. Tunawapolesha kwanza, na kwa jina ya President ya Republique, Commandant Supreme ya Forces Armées de la République démocratique du Congo, kwa jina ya chef d'état-major général, kwa jina ya officier yote ya FARDC ya Forces Armées de la République démocratique du Congo, kwa jina ya waskari wote ya jeshi lote la Congo, mpokee pole. Na tunawaambia sisi ni kawaida kukufa. Ni tofauti na nini? Kwa mfano masivilian, wasivilian wakati wanawaambia kusema eske unajua sio utakufa siku moja, atasema ndio. Kama wanamwambia unajua utakufa leo, atasema leo hapana. Lakini sisi waskari ndio kitu natusukuma kwenda kupigana kuvita. Tunajua kule tunaenda huko kifo, lakini tunaenda jua kwa defendre nini? Kudefendre inchi. Mafikiri ya kwetu, conception ya kwetu, uya elekture ya kwetu ya kifo iko tofauti kidogo na nini. Kwa siku ya leo ndugu anaenda na sisi tutaenda pia. Tunawapolesha na kuambia kusema message na watumia ya mkuu wa nchi na chef d'état-major général ni kusema mpole, na jeshi itabakia kuwakompanye maavantage yote ile hao wa ndugu zetu wanatuacha walikuwa nayo kabla wakubwa wa decide juu ya kuweza kuverser situation ya kwao ku ma institution ambayo inagere vifo na baretrete. Asante, Mungu awabariki sana na awapatie nguvu. Honorables députés nationaux, Excellences, Messieurs les ministres nationaux, Honorable Président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, Honorables députés provinciaux, Messieurs le commandant 34e région militaire, mon général, Excellences, Messieurs les ministres provinciaux en sursis, Monsieur le commandant 33e groupement naval, amiral, Messieurs le maire de la ville de Goma, Messieurs les officiers, sous-officiers, gradés et soldats, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à vos titres